Olanda RK Info. Comme ngapi mama sanju na landango pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message ete nguya na Nzambe e ba kobila bino bisika. Mbote na bino bozwami bipai nyonso bozolanda biso pe bomesana kolandaka biso na chaîne YouTube na biso RK Info TV. Tolobi bienvenue na bino bozali kolanda biso na magazine oyo Vrai Masolo. Vrai Masolo ezali bongo émission oyo tosalaka ba analyse sur démocratique du Congo, pourquoi pas information ou ezali kopesama na monde entier. Lelo na yambi mwana mboka na kombo ya Cordon Pati Malanga oyo azali moko kati na parti politique oyo babengi ba allié ya IDPS. Yemoko ana kufungola bino na mulai na yango nini oyo kufungola bino na mulai na yango epai wapi oyo ye azali bongo ko kotambusa masolo pourquoi bengaka Cordon et bokoyeba yango nyonso lelo awa mbote Cordon Pati Malanga. Mbote mingi ndeko Mardoche ezali ngai wabino Pati Malanga somi ya ba Congolais nyonso tu nazali moko nazali ko evre na lingomba ya parti babengi Puna ezali parti politique o ekambami na mwana mboka honorable Élysée Bokumwana Maposo. Puna ezali parti de l'unité nationale. Ezali allié naturel, allié fidèle ya IDPS. Nous allons se retrouver surtout na regroupement au Babengi na kombo ya cash. Pourquoi bien un cordon? Babenga un cordon parce que nazali coordonnateur ya ba communicateur volontaire fatiste. Ba oyo bazwa ndingisa ya ko bima ba volontaire pour na kotalisa vision ya tamo konza ekolo et liboso na baimboka population congolaise na soto. Donc pona yo basimba nyonso mais vision ya mokonzi basimba te. Kaka ndenge lobi vision ya tamo konza ekolo ezali moko o isika maele na biso efandi ezali moko o isika tuza kotalisa bwanya nyonso ya koyeba na koimanyola na molai pe na mokuse pona kotalisa baimboka ke tata mokonzi ekolo alingi nini pona intérêt ya ba congolais pour ça tata mokonzi ekolo ezali nini pona ba congolais afin que le peuple congolais surtout va vraiment comprendre ma nyonso o tata mokonzi ekolo alingi pona baimboka. Tokota na question na biso o ezali ba question d'actualité. Je crois que lelo bozali tozali komona boye mboka ndenge ezali kokende bino bozali kokamba to ebite bino o bozali ba parti ya IDPS po bozali parti allié pardon ya IDPS Puna mais bino muto bozali kokamba mais makambo bozali kosala on dirait que bino ne muto bozali oza ko s'opposer contre banani. Merci beaucoup ndeko Mardoche. Pouvoir ezali ya biso tokendaki na ba élection na maponami baimboka ba manifestaki à travers urne pona ko voter ya bango candidat nde ba votaki mwana mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Mais lelo tata mokonzi ekolo afandi na ngwende wana na ngwende oyo afandi alobaki akwa appliquer ma nyonso a prometa biso uta bitumba uta lit oyo IDPS abunda pendant 38 ans. Et puis oyo ezali na lit wana toyebisaki peuple congolais ya liboso ezali instauration état de droit ya mibale ezali démocratie ya misato ezali justice pe ya quatrième ezali progrès social oyo ekosala ekete oyo bana kotombola kita ya ekolo na yango komona ndenge tokomi na ngwende ya kibokonzi tata mokonzi ya ekolo na susi ya bakongolais alobaki ke akoyeba na korespecte mai nyonso ya alobaki nde tomoni abandi biso na oyo etali implication ya état de droit oyo ekoti na nzela ya justice pour que baimboka bayeba ya solo ke non justice nde yango wana o Bible loba que c'est la justice qui élève une nation à travers justice nde ememaka mbongo pe changement na kati ya mboka. Mais tango suko bozali ko bozali na libala na bato oyo bino moko bozali ko loba que bazali bato balingi baza ba ennemi ya Congo baza ba ennemi ya social ya ba congolais. Est-ce que bokotambola malamu biso tondimi ko sangana bandeko ya FCC ezali circonstance ezalaki na propre volonté na biso te c'est par circonstance nde esaliki tosangana bango to se coaliser na bango coalition wana oyo tosali na bango ezali signe ya faiblesse te parce que tozali nde badémocrate tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi c'est un démocrate aboyaki crise ebana kokota na mboka pour éviter la crise dans notre pays raison pour laquelle il a accepté to coalition na bandeko ya FCC parce que tout le monde qui est dans l'élection, biso to bimisi ba député muké, bango nde ba bimi majorité na niveau ya parlement. Yango esalaki ke pour que
toyeba na koluka kimia na kati ya mboka ya biso nde tondimaki tokende na procédure wana ya coalition mais yango eza signe ya faiblesse te oyo bolukaki kimia mais kimia te tala ndenge toza kokende lelo toza komona bapartisan na bino bango wana bazokende kopanza bandaku bazokende kopanza bandaku ya bato bosali na bango libala est-ce que libala wana ekozala susu malamu te libala ezokende kokufa ndeko Mardoché il faut expliquer baimboka malamu ba comprendre nini mayo za koloba ezali ba partisan na biso ya IDPS te ezali ba partisan na biso soki ya puna te ezali peuple congolais nde balakisi mécontentement na bango komona moko ya bayi député azwi ndangisa ya ko proposer ba loi moko boye oyo eko apporter ya malamu te liboso na peuple congolais oyo eko yeba na ko kabola oyo etali justice na biso mais mabe ezali wapi soki bongo loi portant sur statut ba magistrat et communion so gérer et pas ya ministre ya justice ezali mabe wana ezali violation ya article 152 ya constitution ezali violation ya article 82 ya constitution oyo ezali ko jouir na ba responsabilité pe ba prérogative ta mokonde kolo oyo bango balingi ba botola yango ba komisa responsabilité wana na boko ya ministre ya justice et le parlement en tout cas ezalaka tepe ko salemaki wana kolinga ko mema biso na système o babengi ya la loi les plus forts est toujours la meilleure. La ligne mema biso bongo donc cela veut dire o azana makoki o azana mbongo o azana nyonso akoyeba na ko dominer le corona biso ba otuzali babola la majorité ba congolais 600% il y a au moins 90% ba congolais bazali babola baza ko vivre na vie à passe ya misère boni kaka bino nde bazana vie ya malamu ya esengo nde boluka ka ko dominer le corona ba wana nyonso et pourtant mona mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ayebisaki biso ke ngai soki na koti na ebonga ya bokonzi eloko ya liboso na kosala na koluka na tia o babengi indépendance ya justice. Cela veut dire que non, la séparation des pouvoirs, justice faut être indépendant. C'est la responsabilité na yango. Même un philosophe o babenga ka Montesquieu ebisa biso à ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. C'est-à-dire que non, justice et simbi ko zo contrôle la makambo l'union surtout ya kati mboka biso ayebi que même yo premier ministre, même yo ministre, même yo député, même yo gouverneur, même yo mandataire liboso na justice soki osali mbeba yeba ke okoyeba na kosala o ezali etumbu na yo justice ya kokanga yo pe ya kotia na boloko. La preuve est tout monde même na régime ya Ndeko Mobutu à l'époque oyo Ndeko Kengo Adondo azalaka procureur général de la République tout monde ndenge ayebaka na ko kanga moko ya ba ministre ya justice à l'époque professeur Mampuya bakangaka à l'époque ya Mobutu et pas ya procureur général de la République Kengo Adondo. C'est là qui prouve que non la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs yango wana mais bango balimba boma yango baboma yango na ebisa Ndeko Mardoché balingi baboma yango bakwisa yango et dans les sous impact selon responsabilité na on est dans konjeko la lingi indépendance et justice salema justice dans la indépendant justice e bana ko dépendre na ba institution mususu te et dépendre na institution na yango moko oyo toyebi babengaka les cours et tribunaux mais lelo yo komona eloko wana balingi basala ezali eloko moko mabe mais to comprendre que baki na mai o etali justice ya mboka na biso bango bakobanga nini parce que bango bazali na ba poste ya minene toza komona tango même tozwa kaka kala mingi te awa bouti ko kabola bongo ba mandataire mais tozo mona na moi un nombre ya liboso to ba wana za première partie parce que si na nuté tozo mona titulaire tout à fait cessé et le ngebino bobenga et au mona adjoint moto ya cash pona nini te bino boko zala batitile ba on bazala batu ya bazali na C bazala pe ba adjoint kaizo kende bongo zo mona te que c'est comme si baza ko monela bino malgré bino ne bozana bokoti ba monel bisoté Ndeko Mardoché il faut que ça peuple congolais ba monel bisoté pe ba kotika la komone la bisoté to ça na cadre ya respect ya ba test na ya pouvoir ndenge oyo ekumbameli ba la majorité ba cause la toujours dominé parce que ba la majorité bango la
selon la constitution tant que majorité bino nde bokozwa la tête même ya gouvernement mon premier ministre awuti na kati ya ngambo ya libota ya lisanga ya majorité oyo kambami na bato ya FCC ndenge mo po mona iki bazui un peu par rapport à responsabilité belé mais si concerne ba entreprise ezaka tiki bango bazui ba poste ya ba responsabilité c'est faut artifo au comment on a ba DG wana DG ils sont tous yango mais so côté bon ba DG ils sont tous yango ba entreprise musu ezali wana biso ba tuza ko konta na ba entreprise musu pe bango bazui ba tête na ba poste musu asa to kaboli donc to leki na polémique wana po ba leki bino na ebele pour kamute sikoyo biso tozali komitu na mutuna oyo awa déjà makambo ngo ekomi boye c'est que bino bo comprendre que so bolandi bato na mikanda bakopile bino yango wana bokomi kotinda bato na nzela biso totini mutu na nzela te ndeko Mardoché population nde a manifesté mécontentement na ye à l'égard ya loi oyo ndeko mina kuna garisa kata bazui nde population lobi to sepeli na eloko wana te. Les députés sont mandatés par la population. Population n'est pas bango kuna pour ba kende ko sala eza volonté na ye. Na tango population amoni ke moi mbeba mabe na makanisi o bino bolingi bozwa wana. Mais il faut manifester yango. Article 64 de la Constitution, ils ont sa liberté dans la population. Il y a qu'à s'exprimer mécontentement na eloko ya moni keza malamute, eza nyamu eza yiki. Il y a un bon mona ki ndenge population ba bayi bukolona, eza population congolaise, eza population te que ceux qui ont ya parti politique ont par non. Bandeko ya lamuka bango pe ba pesi position na bango ba telemeli kamwana donc ba rejoindre bino elongo. Pona nini te bino kozala na lisanga malamu na lamuka. Biso to dans un problème na bango te. Bango ne mutu bazana problème avec soit lingo sa politique à la haine. Et la politique de la haine ça ne paye pas. Moi na mboka tomo konja ko le Félix Antoine Tshisekedi utu auti na ngomba opposition. Auti na bitumba opposition. Ayebi passe réalité nya sur la souffrance à opposition. Les lois comme la pouvoir, a comme na ngwende boko. Bango ceux qui bazaba to ayeli. Au monité que ndeko Moïse Katumbi ba rejoindre biso à lobby na ko la politique à la haine. Na ko la opposer à la haine, na ko la opposition républicaine. Oyo ya ko dénoncer esika mabe ezali na oyo ya ko appuyer pe esika malamu ezali mais bande ko mususu batira liona bazoluka kaka la haine toujours oh vérité oh c'est bien yo qui a été communicateur moi na mboka ici a eu pouvoir pe aza vrai congolais patriote nationaliste oyo ya ko yeba ko défendre ba intérêt ba cause ya ba congolais nyoso tango yo zu pour ozali communicateur il y a oyo mo lobi communicateur volontaire il y a son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais tant yo moni que no la muka pepe si position pona etelemeli makambo bino pozo telemela est-ce que bino boko poussa na mopanzi na bango te bo benga bango baboya koya biso eta ke ba communicateur tous un problème na bango te to yebisa bango chaque fois pour l'amour et l'intérêt du patrie vous devez s'incliner pour na ko yeba na ko apporter apport na bino pour un changement mboka na biso to yebisa bango ba yebi yango to pekisa mutu moko te a poussa na pembe na biso bon ndeko Franck Diongo dans la position te au moins que nga bon terme na biso te parce qu'à comprendre réalité politique na position ta mokonje ko on pose na retard ou tina kasho asana ko utana kasho ou pas vrai opposant oyebi lit oyo mwana mboka Franck Diongo abunda pour mboka o ce n'est pas pour rien que manaye prison état qui vrai opposant à comprendre que pour faire na ngwende bo konzi on azali vrai opposant lokola ngai Franck Diongo yango no moni ayeba ki pena ko rejoindre position mokonje mboka pour na hôtel ça toujours ba valeur ya chef de l'état à l'égard de la population congolaise bandeko baza ko kote baza na mutema likundu oyo baza na mutema mabe à l'égard de mokonje ko baza ko mitya erreur parce que likambo ya Congo ezali kambu oyo congolais fate na ndenge longo bani pour que tobi misamboka na biso na libwaku oyo tokutaki yango pendant ba régime passé o ba bomi mboka oyo o ba mettre ya mabe ya passe le peuple congolais linga so souffle na likambo de justice o tamo konje ko linga tombola yango ko ya FCC bango bazolo baka makambo ya mabete to moni kala mingi te awa honorable Jeannette Kabila ayebi na ko proposer pe yaye na motion na tina na likambo o etali azomona ba soldat eta ba soldat bazaleli wana bokoloba yango tikaka ya oyo ya justice ndeko telemeli po justice bozobanga po ekanga bato nyonso na koyebisa yo ndeko Mardoché namoni ma honorable Jeannette Kabila moli mon centre côté lié namoni on dirait akomi ko sambela
molimo centre côté lié Na ndenge mona ye lelo oyo aye bana ko reconnaître que ba soda ba futa na malamu te conditions de vie situation na bango eza un peu malheureux na état moko délabrement en tout cas na molimo centre côté mama wala pona nini aza mutu aza molimo mo centre côté lié de Mardoché mais yende ko Jeannette wana nana dirige ki mboka o ezali pasa na sénateur Kabila te ba diriger mboka o pendant 18 ans batiki mboka o na état nini batiki ba soda na état nini bango lelo bakomi ko kotela ba soda bango batiki ba soda na état nini ba généraux ba do toucher ba 130 dollars ba officier ba 90 dollars lelo soki ba généraux batongi ba immeuble na mboka o c'est bango bato babimisi ba généraux ba kotisi ba généraux na ba fraude na ba mafia na ba mabe na mboka oyo hein lelo oyo enrichissement sur le sang des Congolais aussi na est kuna avec ces généraux là oh lelo batongi ba immeuble na kati ya Ngumba Ville Kinshasa awa c'est par rapport à mauvais paiement oh et outil na régime na bango baza na leso ba kopesa biso te batiki pouvoir de Mardoché kanini o bango batongi ba soda batiki pouvoir batiki ba soda na biso mboka na condition nini na koyoka passe na ma soki akomi koloba biloko modèle wana mais na comprendre que la kimité mabe mais peuple congolais c'est yebi bango amoni ke loko balobi wana eza nango na impact moko te po ba yebi façon ba diriger ki mboka oyo na moni bango monde baza ko saki il commence à s'acquiser bango mo bakomi komi funda na mabe na bango mais toza na essence parce que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi aye na ngwende ya bokonzi pas même une année tala oyo ya saleli basoda atseli bango mai o bazanga ki autant molai à réhabiliter ba hôpitaux o ezalaki à bon état te à réhabiliter ba école o ezalaki na mauvais état pe à parvenir salaki yango Kabila maman Olive atongi asali pe basali atongi eloko nini ozo ndima te atongi Kabila kuno se taka Mobutu kuna o kawana Mobutu atonga yango après 14 ans aile ko tongela bango kawana mona tonga kana ka Mobutu mena ebisa yo ke mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kana ina ne apamba tande ngatongi kansa tikuna banda te abakisi mo banda kwa tungi kansa ti abakisi de mo banda poka kansa te si akuta yango mais abakisi banda à peu près combien Sot mouton 280 maisons ezali awa sot mouton moko awa na mopanzi ya je crois que oya nini ya okokota entrée nini ya grand hôtel voilà je crois que bato mona ki biso nyonso na télévision et sot mouton wana eza na lutu bato basaleli yango te mais et comme les gens les dessous c'est que ça biloko mo ya pressé pourquoi pas kozwa temps azo banga nini ah mo konzi na bino azo banga nini mo konzi mboka azo banga nini biloko mbangu moni te que ezo on risque ko sala biloko moko est-ce que ça qui priorité pour na ba congolais bino moko bolela ki social boloba ke obazo Kabila zukoka te mais bino bokoti fallait bo banda na passe bato bazo linga ke bo banda na makambo bono sa ba embouteillage papa mais non ouais Tata mokonzi ekolo na programme na ye à 100 jours na programme d'urgence na ye a soulevaki makambo be na kati wana makambo banzela makambo ya ba tozoloba o biso tozomona makambo ya ba social makambo ebele social ya ba imboka sur la gratuité enseignement yo ebi yango te de Mardoché o bato batikala ko s'attendre na yango te makambo banzela ezali pe moko pona biso na ville ya Kinshasa to nyoko mai na mambouteillage makasi ya oto mokonzi ekola kanisa ki batela biso na fiske baso de mouton wana ezali moko ya ba priorité pe pona biso malamu pona ko circuler parce que ville ya Kinshasa to ki déranger na makambo ya mambouteillage et to moni que à la volonté misala wana esalema mais bidongolo miso na mitema likundu nde ba blokaki kanyaka ya misala wana batie yango na mabenga na bango lelo ndo moni bakomi ko répondre na justice tokota na dossier ya 100 jours oyo kaka parce que tozo déjà likamba sot mouton c'est que tokota likamba ya 100 jours oyo mais est-ce que yoza komona olanda RK info comme ngapi mama 100 jours na landango pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message ete nguya na Nzambe e bakobila bino bisika est-ce que azali ko banga te na sens que boyokanaki na boyokani na bino ya campagne ke ngana sunga yoyo po kosunga nga yango wana a livrer ye po biso zo mona yango wana population mona yango wana eza makanisi ya batu ya nzela ya batu ya musu ya balabala ba langage de la rue oyo peut-être
ngai na yo tokoki kosoulever yango te lere moko puisque toza bato oyo toza kosala analyse yo mpo ozali journaliste d'investigation toza koyeba komona mpe baréalité ndenge eza kotama na kati ya mboka ndeko Kamere etaki biso babantu naza mwana mawa na regret ndenge komona ye lelo bakondane ye mais la responsabilité pénale est individuelle. Ce qu'on a mbeba sur le plan pénal, vous devez s'assumer. Ndeko Kamere, les gens qui ont été comme candidat en 2023, boyende batelemele non. Tata mo konze ko na bolingo azalaki na ngo vis-à-vis mboka na Congo, pe na bolingo ya Ndeko Kamere o to salaki na campagne ensemble, nde aisitaki te ko zoye ko commissaire directeur à cabinet na mais selon ba accord ba disposition à Nairobi, ils ont quitté que caméra dans la directeur à cabinet. Ils ont quitté que la majorité caméra dans le premier ministre. Mais tu as dit ça les matins, tu as dit dans la respecter. Mais na bolingo ta mo konze ko na volonté na yemo personnel, ndé azune de ko caméra tie comme directeur à cabinet. Mais Ndeko Kamere na responsabilité va pesa qui pour na servir mboka yemo ko même temps na poto parmi ba intervention so sala na ba etando ya ba pa yakuna aloba yango que te yewa pour na instauration ya état de droit, il y a démocratie, il y a changement, il y a kobo ya o état impunité, détournement, conclusion tout ça. Mais tant ndenge moko ko na mutambo ngai na comprendre ce que le ko na mutambo za par rapport ya nini ya idéologie pe ya école de outil na école mon côté. Félix Antoine Tshisekedi a outil na école ya Tshisekediste. Kamere pas alaka na et l'autre côté wana afrolaki ye afrolaki a outil na nzela ya numbi afrolaki ndeko frolé tala ba vrai Tshisekediste bango ba Félix Antoine Tshisekedi otikala ko na parti musu otikala ko yokaye a chanda vision otikala ko yoka tozu ba la shadari a utaki na idée a chanda philosophie ouais Félix Tshisekedi mona chanda philosophie ye moko kondo Etienne Tshisekedi uta bana bitumba na kino lelo kota mabile mona ya chanda philosophie mais philosophie ya mutu baye baka ngaka na misala philosophie ya mutu tika la philosophie est-ce que Ndeko Kamere oza ndima kelelo bozota mola na philosophie ya Etienne Tshisekedi mais oui Ndeko Kamere uti na école ya Kabila école ya Kabila ezali école ya Afdel PPRD école ya ngona lobaki ke tata mokonzi ekolo akangi maboko tepe ya fandi kimia te buto lokola moi aza ko bunda ete ayeba na quand même ko sala nyonso tout oyo ekosala ke peuple congolais bayeba na ko vivre na kimia par rapport ya crise oyo ekote libiso ezali crise moko mondiale oyo bakoki komema tu gauche à droite te oyo tozo sala boyete oyo tozo zongisa boyete non tata mokonzi ekolo aza ko sala la preuve année même pendant crise oyo biso na kata ville en Kinshasa tomoni ndenge basale libiso quand même les nécessaires ya ko benga biloko ya kolia et outil parti par là oyo baza koteka yango na ba différents marchés de référence à ville en Kinshasa moi na ba prix moko abordable pour permettre ba imboka ba yeba na kosomba yango na ndenge elongo bali pour bénéfice ya kolia motuna moko poto ke negosilisa makambo oyo etali dossier à 100 jours tant on azotala oui namoni lolenge nini procès à 100 jours et ça baza kotonda bato bazota la télévision batonda ki bazota la mise caméra ninga zoloba muyima Jamal mais naza komituna nga moko soki na komituna mbongo ebele lokola 56 millions toyokaki ndeko moko kuna ayaki ko loba ezaki non plus de 56 c'est quoi 60 millions 66 comme ça mbongo wana natuni ndeko moko oyo azali ayebaka mbongo mingi koleka nga natuni ye 1 million soki mutabandi kolia yango $100 na mukolo akolia abisinga okobima année ata bapesa ko $100 chaque jour obimi année okotiti année wana obimi année okotiti année wana obimi année na biche 56 millions ekoko tonga communauté. Mais pourquoi beaucoup qui ne gondima ezalaka ba maison préfabriquée ou ba maison oyo ezana ngo ya ba triplex ya ba nini pona nini mbongo bele mo ko sela ngote likanisi boko nzamba ko bate batonga ta masina batonga ta bibua wana batonga ta ba espace ezali eza mbongo bele me pona ko kenango na ba maison préfabriquée pe yango ne comme ko sambisa ba la télévision wana za likanisi na ngai mutu ta pesa likanisi ngombe likanisi na ngai. Merci mwana mboka Mardoché na mutuna malamu oyo oyebina kotuna ngai pati malanga somi ba congolais nyoso
na likambo etali responsabilité oyo tata mokonzi ekolo azwaki mpona programme ya 100 jours aza na bacollaborateur na ye ntango aza na bacollaborateur na ye akoya kopropose bango oyo etali projet to programme na ye aza na yango c'est maintenant au collaborateur nde bakoyeba na kooriente mpe tata mokonzi ekolo tosala bo tozongisa boye esengaki ke tozwa baexpert na badomaine wana na baresponsabilité wana baoriente biso pour que mosala esalema mpe na ndenge elongo bani afin ke mwana ntango moke mpe bayimboka bamona ke non il y a des avancées par rapport ya programme ata mokonzi ekolo raison pour laquelle ezangi te mai ezangi te mais tozokende ti na bamaroko ti na baliban eza na problème moko te la responsabilité était toujours partagée tomonaki na bamisala mosusu etali ya baréhabilitation ya baroute ya baconstruction ya basaut de mouton banini tomonaki bapesi bayimboka tomonaki lokola OVD office de route bazwaki responsabilité ya misala mosusu tomoni mpe na kote telemi bamaison préfabriquée ezalaki kaka te batonga yango kaka omoni kuna na kantiati to na kakokolo non ntina bamaluku ntina baprovince na bakasai na bakatanga na baeste kuna mosala ezalaki ekotongama na tout etandi ya badifférentes provinces ya biso mboka nde bayaki koproposer le messieurs question Jamal wana azali moko peut-être ya baexpert ya makambo wana ce n'est pas pour ye baproposaki parce que bakutaki est déjà uta na régime uta ekoleka ayaki déjà na proposition autant ndeko bitakwira azalaki nano ministre ya agriculture ayaki déjà na proposition ya bamisala oyo ya bamaison préfabriquée et le coup ayaki déjà na proposition ya misala wana par rapport à bamaison batonga à peu près soki 900 maisons comme ça sur 600 maisons oh déjà bango bazalaki na responsabilité tant que tout le monde ekolo aye ba proposer ka le messieurs question wana Jamal azali censé ya koyeba na komemela biso ba o etali ba maison préfabriquée pour yeba na kotia na kati ya mboka biso nde bazoki toujours ye ba pesi responsabilité par rapport ya misala wana mais ça te ke ba boyi ba imboka bien boye non et ça par rapport ya ba expert oyo bazwaki responsabilité ya ko annoncer marché ndenge ni ba balandela yango tout était bien planifié et bien orienté malheureusement que ba imboka bamoni ke non par la responsabilité oyo esengaki bapesa bango non bapesi bango te bapesi bango yango parce que tomoni bana mboka lokola OVD office de route bazwaki responsabilité na oyo tele mpe misala ya nzela bango wana bakangami ndeko Benjamin Wenga ya OVD akangami tomoni susu ndeko mosusu wana ya office de route voilà akangami bango wana bakei mais ce matin kokanga ti okoma mais finalement na bino neso kokanga ba tolobi to komi na république du juge cela veut dire Biblia lobi c'est la justice qui élève une nation ce qui justice a kotama ndenge elongo bani na webisa ndeko Mardoché okozana esengo partout fandi na bisiko za kolala okomona ki boni soki mwa mbeba buzo moko ekomi awa tango tokosenga intervention na justice musala ekosema ndenge longo bani ce n'est pas pour rien ndenge bozo mona justice au samba est-ce que tango république démocratique du Congo ebanda ko kambama et pas ndeko Kabila est-ce que bakanga ki ba église boy bino moko ba communicateur ya tata mokonzi bozo mona église ekangami est-ce que bozo ko kanisa nini parce que na bamboka okutu batonda ku famille na mukolo bafungola déjà ya biso comme nini esa nini ndeko Mardoché c'est que bokomo mokonzi akoso kosa biso za chrétien azana chrétien te ndeko Mardoché na ko biso ya liboso tata mokonzi ekolo emona no azali mo Christ chrétien qui est né du niveau lokola ngai wa bino moni na fandi ya pati malanga so ya congolais so ngai pe nazali mo Christ chrétien biso moko ba Christo tokoki jamais kopesa na mabe na o etali nzela o biso de lekalaka butu lokola moi toyebi nzela mosusu te toyebi ka nzela nzambe ya quelque on a sait o biso tokenda kogumba mela butu lokola moi mais boni lelo komona ke no ba église bakangi allez-y comprendre to sali yango pona sentimentaire na wenzela eza décision mondiale papa citation mondiale na wenzena église bi pa nini batu batutanaka mais ce que le bon na osala étonné oui na église to sala liboso nini okoke na wenze ce n'est pas wenze pe ba ki mutu so akota wenze batu miso akena ba supermarché papa muso akena na wenze na yebisio yanga na mema na wenza mate to mona ndeba basayo de Mardoché okoki okena wenze opesi pe mutu mbote te obisika mbongo na yo opesi
il y a Zumbongo abongisi le marchandise na yo osu marchandise ok mais na église tant to koti to pesa na bambote to fandi prière pelinge sila avant bokabwana bo pesa na bambote biloko yango parmi ba mesures barrières o ba petit biso soko tali lo ko rande eza parmi ba éléments mingi esali makana ba église batu basambela pa pesa mbote te mais il y a des dispositions et comme ko bangisa parce que na minute oyo to yebi biso so na yebi biso na ba église mususu dans la kata ngumba vila Kinshasa même na Congo wa ceux qui ba pesa ni mbote te prière te il faut mbote non pesa ma dans la église mususu wa ba pesa kana ndo batu boso mbote liboso luboko oya bango prière c'est il faut ba simba na luboko mais est-ce que boso tango yo lobiki non oboy ça bango pesa luboko c'est que boy bango sambela tikande ko mardoché to c'est la sentimenté eza likambo ya ba congolais et ya likambo ya mboka malade de côté na mboka il faut to respecter ba mesures barrières oyo ba pesi otamo konja lobi eza pour intérêt na biso mboka baboy ko sambela te pe ba ko tikala jamais ko boya ka ko sambela na mboka parce que bon deli o muton so yebi o ezali mboka ya nzambe to ko pesa accès na mabete mais to respecter kaka ba consigne oyo to yebi ke yangonde e ko luka moya ko affecter batu na maladie pour éviter c'est réservé il faut que respecter procédure na maloba ya tata mokonzi aloba ki ba rassemblement ezala moins de 20 personnes donc c'est que moins de 20 personnes to ko na 19 mais boni ba soda ba komi ko kangata batu ba osambela mibale justice militaire et ko komona makambo wana te batu mibale et comme tina butu ba koya ba koteli ba finalement ba église kufa toza na esengo pe kondima ete nyonso tu oyo ba disposition tout mokonje ko la zui eza pour intérêt ba imboka mutu moko ko même sur la précipitation parce que isa na congolais moko te oyo alingi Congo lokola ta mokonje ko le Félix Antoine Tshisekedi ba ko sayote na ko yebisa onde ko mardoché isa na congolais moko te oyo alingi Congo na minito lokola ta mokonje ko lo cela veut dire que oyo nyonso ya dai ko lo ba pona ba congolais isa pona boloma ba congolais tika ete biso tout na simana bokomi wapi pona nzela ya elengesa asi yo moko moni misala ya minene ya kokamwa pe ya esengo oyo ezali kosalema na nzela ya elengesa oyo baimboka bahabita ya elengesa basatandaki nango même pas une simple utopie oyo bazali komona yango lokola ndoto mais lelo ekomi une réalité contestable oyo balobaki ndoto elati nzoto cela veut dire que notre tata mokonzi ekolo aza wana mpona koposer bajalon mpe baacte oyo ezali komona na miso ya bato nyonso tu alobaki ki aye wana mpona koservir aye wana mpona kosala oyo ezali volonté ya peuple congolais mpe peuple congolais na oyo bango bayokaki na maloba na ye mpe bakomi komona yango na miso toza na esengo ete misala ekosalema ya minene mpe ya koleka na oyo bandi komona sikoyo une année demi ya pamba mais tala volonté na misala oyo ezali kosalema yango moni bidongolo miso mitema likundu baza kofanda kimia te bakomi koluka kaka moye ya koluka moye ya kotia mbilinga na yo etali justice mpo ebana kobebisa nyonso ya misala malamu oyo tamokonzi ekolo aza na yango mpona baimboka soki mboka ekotambola na état de droit ekozala lipamboli makasi parce que makomi na nzambe lobi la justice élève une nation merci mingi tokolinga tokoliki eke ete na Congo ekoma soki mutu bapesi ye oyo ezali bokonzi amona teke na vandi place na ye kotoka mbongo mais amona na vandi na kasho na liwa na makambo nyonso eza na kati liloba suka na yo eza nini. Merci beaucoup na koyebisa kaka baimboka bayeba na ko soutenir pe ko simba oyo babengi état de droit pe bayeba na ko soutenir pe ko simba tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi biso ba congolais nde tozali liso tata mokonzi ekolo pe liso na ende ezali biso ba congolais soki to simbi tata mokonzi ekolo te mutu muso ko simba ye azali te tata mokonzi ekolo to votaki à travers ba élection à travers urne oyo ezalaki organisé anzela ya maponami oyo esaliki lelo comme esika komi wana biso ba congolais tozala toujours na confiance na ye yepe butu lokola moi aza ko songer pour na baimboka afin que ayeba na kosala oyo malamu oyo ba peuple congolais baza kozela et tozana ko na eliki pe na kondima ete 5 tata mokonzi ekolo ekosila pamba te sans pour autant tout mon ami sala ya minene pe ya kokamwa na kati ya mboka na biso Congo pe toyebi ke oyo Kondo Etienne Tshisekedi atikilaki biso comme slogan le peuple d'abord et le mwana na ye po azali le mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi tokoyeba na komona yango pe ekoyeba na kolata nzoto ezali sumu soki opesi numéro na yo na bato balandi biso na kozangisa kopesa numéro na ngai te ngai wa bino Pati Malanga somi ba congolais nyonso tu numéro na ngai ezali plus 243 965 47 62
plus 243 965 47 62. Ba diaspora ba onyo surtout ba na kati ya ngumba ya biso mboka Congo bozanga te kopesa sur la yango na kati ya émission na biso ya mokolo malelo. Merci mingi émission Nabino Oyo bosepela kana yango vraiment solo et comme na mona suka masolo na biso sili. Merci mingi mwana mboka Pati Malanga somi ya Congo. Merci beaucoup mwana mboka Mardoché Manukanga. Merci yo ya mbingai ko itando ike yo na mokolo walelo. Na pesi merci mingi na équipe technique bazo lembate ko zala toujours au four au moulin ndenge na lobaka saraka pinga o azala ki na cadrage kuna Jérémy Ndonga la noble oyo asira ki réalisation pe montage na pesi mbote lisusu na bande ko nyoso oyo boza continuer ko soutenir papa Mardoché kuna Nagan lokola Fifi Sephora Umba yende alobaka toujours papa Mardoché azaka muteli boso ko aimer azaka muteli boso ya ko encourager biso na pesi mbote pa mama Yolande Kumbela na pesi mbote mingi na ndeko akili image voilà na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bo zali ko continuer ko landaka biso na Ereka Info TV bo s'abonner ko s'abonner eza facile ozuka musapi na yo o cliquer parce que komi s'abonner pe okomona ngonga mboka mukieza wana clochette tango kobetaka o fini na ngonga wana notification nyonso Ereka Info TV ekokoma na ndako wa yo tokomi na biso na suka tobi merci mingi tokokutana mikolo ezali koya na mwana mboka toujours Pati Malanga bis ya continuité ya émission ezali tobombi ba information mususu parce que ezali ngonga. Merci. Olanda Ereka Info comme ngapi mama Sanju na landango pe ngapi na lekaka pona communiquer bino